dossier la famille dossier ya Wilfrid oyo ndenge ezokendele likambo ezokende mabe naotikela bino live moko bolanda en tout cas naoki pasi na motema mamo abungisi mwana na ye ya jeune fille kaka boye basali ye je kidiba do basali mamo jezoba je kidiba yango to beta sete na likambo ba parents il faut ko bondela to beta ka sete na ba parents il faut ko bondela oza parents ko memama na sentiment ya mwana te mamo ya memama ki na sentiment ya mwana na ye comme mwana za tiktokers comme mwana kesa la clip na inosibi mama memami na sentiment ya mwana na ye Wilfrid abota na garçon moko ya TikTok ka wana na si bomo na garçon ngwa na maison na yate ka ba téléphone bomo na kandenga zo postaka ba video ya ye na mwasi na ye na réseaux sociaux mwana mobali wana ye ko bimisa video o Wilfrid alala na mbetu yazo bwakele bambongo pona oloba na batuke bo arrêter ba makambo bo oloba mbongo na engam na bande ko pesa ye babota na mwana mobali wana lelo bakomi ko suspecter même mwana mobali wana est-ce que yete mutu abetaki mwasi na ye ti mwasi akende kokufa po liwa ya mwana mwasi oyo ti siko soko tuni famille mwana na bino akufi na nini bayebi te accident esalemaki wapi batrace eza te nani ayako tika mutu na morgue ezoyebana te kombo ya mutu ayako tika ebembe na morgue ezoyebana te mwana kokufa boye ndenge nini la famille naotikela bino tolanda video moko naotiela bino me baparents boteyama s'il vous plaît baparents boteyama ba jeune fille ya lelo bomi pesi makasi na réseaux sociaux ke na losambo ba clip boke ko salaka na ba musicien boza blende te na Saint-Esprit soki oza mwa okomi na mwa ba abonné belé okomi na vie ya ba camarade muke boke lia ba camarade nanga ba benge nga toke ko lia ba camarade nanga ba benge nga to vie ya ba camarade efuta ka mabe lelo famille ya papa ya Wilfrid o bazo condamner mama ya Wilfrid mwana kufi na maboko na yo ndenge nini yo mama oyebi version ya liwa ya mwana te mama yebi yango te mama yebi version ya liwa ya mwana te me mama na munoko na ya zoloba ayebisa kinga ba camarade ne ba bengi ye akepa ba camarade kaka mama ye moko apesi version ba camarade kaka mama ye moko pa apesi version ke mobali na bengaki ye siko tokolanda version nini akufi na nini même famille bazoyeba te kotala ba video ya Wilfrid na réseaux sociaux ça montre que azalaki trop libanda en l'air na mwa miniti mukie mwana koti réseaux sociaux na mwa miniti mukie mwana komo sala ba théâtre mais na mwa miniti yango mukie asi asali ba photo na batutu ya réseaux sociaux aka na mwa miniti yango mukie asali déjà ba relation na batutu mututu azana ye na video kaka na mwa miniti muke elakiseke mwana azalaki na laisser aller na ndaku ya ba parents na ye moko d'abord azaki posé te eza pasi pe mawa mwana kufi yo na maboko mais ozoyeba te réellement eloko nini ebomi mwana eza pasi ça fait mal eza vraiment pasi pe ma la famille naotikela bino tolanda video makamba mwana oyo ezopesanga pasi na okoka même pas koloba ebele kotala jeune fille boya akufi atiki mwana na ye na fleur akufi na fleur d'âge atiki mwana na ye ya 2 ans bolandela mobali na ye très bien na ba camarade na ye na mobali na ye bolandela bango bozwa boyeba vérité nani abomi ye mais ba parents bobakisa surveillance na bana
Ezate que ceux qui moi na sali clip na star ndeli kolobake moi na komi star. La famille bonjour bonsoir zo dépendre na ero Rolanda biso. Tielanga j'aime na vidéo partager lenga vidéo noti que la bino tolanda bande kona biso ba pesi moi version ya malamu pona liwa ba vérité ebimi kuna esalinga nzoto malili de 1 bolandela mobali na ye de 2 bolandela ba camarade na ye. Trace y accident ezate mais kuna balobi asalaki hémorragie interne donc ba bomi ye na ba coup. Ça peut arriver que ba laissa qui est poison pour e baby sera pe ba poumon pour l'hôpital balobi que ba poumon e beba qui est directement et baby sera pe ba poumon directement donc bolandela très bien liwa ya mwana bino tolanda ki obatwa mama on demande mama na ya za jeune fille aza mo jeune za mama na yeto ya na basale ki mba video boy ba ya mwana kitoko boy mama likambo nini kwa ina famille ezo yeba te tisi koto yebi cause te na kena clip oya sala soki na innocence ngal ayema na innocence habina ka mena tali clip wana ngabe me oleke Beyoncé na biloko chebo ngana oyo alande be yana to nini ba ya bongo mwasi kitoko wa ya uzotambola na mokila nzambe oyo mama kaka boye Mama mbusala ko matea ko baya boye biye sabe na fani na sala examen de conscience ngala bi na wuto sala examen na IEC na zonga na lusima mama na wiki pass na pesa na wuto sala examen na lokoto na permite na zongi ndako ba camarade bazite yango bosala na ba mama usaka na ba nini tilelo na usala boye usaka la préparation journée te wuto na IEC sala examen na yo na fatigue na moi ozongi ndako na lokoto moni mwana na yote Batu ba camarade ba bengu na téléphone yaka mama ya we mama vous allez na si kufa penda moye ozu ata moi mutu soka kufa kwa yoka moi eloko moko boye moi faiblesse moi ala la pongi afana na ndako bimate 6e sens ata soko sambela kate mama 6e sens ezala kate yaya examen na moi wana Kongo wana ozongi bo pemi ata ko pema ozu appel otelemi ototambola na mokila nzambe ngulu boye ata bo benge ndomba moi sinonso za kandomba biso benga biso pe banduma mama oko benga moto ndumba na se ya bele sins akezi kwa zala jima soki bachewa bayaya moi sinon na se mo kilo azara ndumba mama moto soka simi bongo pona bino ba congolais ndumba moto sali boye ndumba mama bongo yoki na yoki motema na FC nzambe zongo sata molima mwana na bote no sake na suki liboso ndenge kangi ba kabela ngata suki ona cha liboso mama natali mwana tai na be na kena na kesi ko na video ya Innocence biba ngana bi Innocence bina na mwana oyo mwana oyo aza mwana kitoko mayaya mama okutambula na mokili boyo kuna mokili oyebi mokili te Boye vous allez commentaire ko ça veut dire na moni ka na internet ngabi mwana azala ka na internet bonga na mona ka bangu tendenge nini mama sako soko ko taketo soko linzoto ata 6e sens soko sambela kate kufa na yo penda mukola kufa na mama oyebi to kufela kola taba tilelo bato bayebi koza liwana yo te oya loba monter tout yo oya lobelo ko tout likambo nini
ceux qui a monté les hôtels les mangas ça veut dire qui passe moko dans l'ensemble de zambe zongi ça ta molimo mon kaka peut-être à côté moi neta makama moni kuna en tout cas ça là qui le sambo wana natali mwana ngabi nzambe mawate nzabi yo kama na kote siko na video mobile na comment mobile na nani bazana couple moko nokola banya omi bale baboti nya west baboti wanya wa muke natali couple ngabi siko yona okene ko bina pa inosi bi mombo chérie no pa tiki yo ko bina mama likambo nini moi no yo ça veut dire yo yakina mokilo epo liwana yo bato bayebite muntabomi yo ba jeune fille bozo tambola ngulu ko botika muntabomi na minute ko abomba mikoto azobima te ikambu somo natelinga bi mwana oyo asaka na internet awa bonde ni na mona kaete kombo na ye miyo me couple wana za muluba non me couple na bango na osayeki na mobile no bien yaya boboti bana na bino tozo beta lisolo botika ba camarade ke bana ba camarade au côté internet yaya o azoloba au côté internet yaya o azoloba aussi former ma famille no mke wana ma pe yaya azobunda bala yo yako ba via ba camarade bozana ngona kishasa kuna yeli kambu nini ali yo wana kena hotel moko soko zalaki na nani na hotel wana ojeli biso mbongo oyo mama nanga mbongo biso sozana mbongo ya mama oko mona ngote yo wana na mbeto $10 wangu basi misa kyoto osala kaka video e mona longo bomi $1 ma ba camarade ba moni $1 wale bezana mbongo nzoka zai kaka matala na ba mona lo simili boke wana ma bosa bana mikolo bana 22 ya wana linga ka binote 22 23 yo na $1 wana zo laksa ba nani na internet okasi biso de temps tozana mbongo laksa te okasi ndo to beta conseil yawe tozana $1 ya laksa te Yamado, mama. Siko, fallait qu'à ça dans vidéo, yaya. Quand c'est biso zaki basi kitoko te, ndoto zaki jeune fille zaki basi kitoko te mama, au fan de ngana za na sala na no vie. Okufi na kola taba mama. Okufi ni wana yo yeba ni te. Kanisa ta mwana te na silisi examen nazo ata minute na mwana peut-être mwana bangara lelo bimate osimbi moi 6e sens c'est ça bina bato bolinga osambela te senga kata 6e sens ba benga yela nature maman se kapesa kabino conseil maman zo tapoter maman on manque ngate na yebo na senga na tapotage maman kado ko to senga na tapotage kaka matokende tala soki ate osambela raté nde wolo kabala nzambe existe raté la vie continue mais senga ka nature salanga kata 6e sens mama oyoki mama nature ko ozubimi pena lobi nature mabe nyonso nyo yelanga lakisanga ayako lakisa yo okoyoka faiblesse na nzoto bato bazobengo wana bazana complot baboma yo okoyoka nzoto na yo salika mingai na oyate to pesa a conseil a sika no sozo kende soko moni bato bazo ko insister okende te ok yakate nate na uti ça l'examen peut-être le bac yango na uti ça l'examen na ça la fatigue tozong sino photo bazo mona na bien te moi no a pesinga mote ba pasi mama tambe bana na besomiko sambe na ngai ya na uti ça l'examen bozela na pema na kipe mwana nazoya bato yo bazo sala le complet wana ba yo keta mawate ke no examen peli moto kuna journée mo mozaki na examen yakate to ozela yo yakate ba yakate wana yaka bazo bengo yaka wana bo yeba ke no et sika no bazo bengo ya force yaka yeba ke zaka mabe ngaku to ko benga nga yaka ya na ko yate tozawate yaka na ya bo pesa ngani Sama mama moto
oza déjà mama mwana wana siko nenga atikali wana nani akobokola ye mama kakope no ya kitoko atikali wana mama na mone nenga fandi na morgue na souci mama ayaya tango dejo boti ya kata ba camarade ko mama bano bozana kisasa likambo nini osozi deja ozo créer foyer na yo ye azo kangisa mbongo libala kata ba camarade okasi biso tozana posa ba camarade te tozana pe na posa ba camarade naza pe na posa na bima nazwa ata mopepe libanda mais soki nafandi natali na bite naza na bato oyo baza na posa bamona ngai naza na ka petite fille na ngai aza na posa mona ngai bato wana nde bazomona wana oke kobina na inonce bi zalaki sentiment yo za moto mama posa ndoto oke kobina basepeli na yo te bayebisa bino na Congo soki osali clip na moto nde okomi millionnaire siko na mito bakamara na bino mpe batanga te wana bozaka na bango wana kobina na moto bamoni na TV saba de okomi na mbongo ndenge kaka topesa conseil boto koma star ngako te lo wana na linga yango te star wa star penda boyemo na fandi be mapiaka mama star aza wana foki ndaka ba conférence mama ba camarade bino baza wana a continuer classe te azomona kaka na komi likolo likolo nango ozala ka jeune garçon mwa kitoko alingi yo azobala okala mingi te bozala ka pe na secret te moto aza na France pasteur à France ayebisi yo nazo mon esprit de mort ozalaki na live nga soki bayebisi nga esprit de mort mais jour wana déjà nakangeli bomu na yebisi nzambe épargne biso ça veut dire un message non so yela kabana bato bosala ba live mwana aloguta basambela te basimba kizi parce que so ozama na nzambe nso to liwata ngozo ya ata muta famille na monité mutu mususa ko mona ngozala ki na live ya pasteur wana ya France apesa yo message mais alaki loko moko ozongi na bakola nzambe pasteur na sala ndenge nini kota prière nyonso okota to bandaka 3 jours ya mukolo moko te ça veut dire au sengi protection divine yango wana tolalaka tolotaka camarade ozomona ozana wana za mabe bato mingi bazana ba camarade bandoki camarade akota kisi ba camarade ba jaloux boyebaka bango te nde sika soko zuma mbongo na yo mono bane o poster bato no sobozo bana ba passer à Congo balokota keba pasteur wana France ayeba etape si message azalaka na life na ye ba pesi message kufa tango yaka biso stu balote na biso mama na loti okufi e kamte la rebondela tomata ka prière na minuit obandi ko liate na minuit sans nzambe défends-moi contre mes adversaires wana to pesa ka puissance 25 35 ozo partager ozo matisa biso ya awa to jijara mutu moko te ngana yo batama sume mais to za wana to za éveillé parce que le monde est méchant au bandit maman Seigneur défends-moi contre mes adversaires pasteur wana nga pesa ba directif nga pesa yo ba verset biblique ceux qui ont brisé te et rekomela yo ceux qui ont bloqué en côté rekomela yo ya mona toza surprise et comme linga ndenge nini parce que ozwa ki message au sala ki amoté to kenaka na puissance 35 na biso bana na nzambe Seigneur défends-moi contre mes adversaires combat ceux qui me combattent saisis les petits les grands brouillés lève-toi pour me sécuriser. Oyoki mama bakamana bino mingi bazama be ceux qui osent la prière là ça là Saint-Esprit révèle-moi les vrais tapoter mes amours ça
Ça, on a tapoté, on appelle ça warning, pardon. On a tapoté, maman, pardon. On a tapoté aussi, mais c'est là, ça t'a fait à ma mère, mon képo, à la bisonité. Parce que une fille, on tambola, on a nzambete. On a le yenge. Mobile na yope le yenge. Bon, quand tu me mets les chiffres, tu vas tout au zongi. Moi, na besoin de boire pour l'année. Bon, tic, ça, on a prêté, c'est comme boire tate. Ce qu'on a prêté, il y a 4 camarades, 4 vieux, comme ma zémité. Bon, là, ta protection. Bon, là, ta capote, ce qu'on monique, non, nazana, na sakana. Bon, boire tate. Moi, na wana na uboko lai. Maman na uboko lai. Loko na yo. Maman na uboko le loko na yo. Ngala yo ba sente, ngala yo ba tamasu, maman Blandine, merci. Ça, le coup, la maman Blandine, maman baka tape sur live. Mais tant qu'on a un message ya koufa, quand ça la masse est quittée, quand l'anda ba lo yenga ba internet a bati, mutu nyo sur le baranza ba zalata, asima ki sata muta molili. Mutu nyo sur le baranza ba zalata, mana si abadi asa kota na ekisi, ba pesi yeni ni kena fwa iya, abe bisa mite mana nobe ba kenza ba zalata, biso akanzame, o kityo matika anzame, o yo kokutangai. Oh ye penzo okutanga mabe ekomelanga te maman ekokomate c'est que je confesse à ma bouche yangonde yango wana mais tant on a vu message nostre na telemi tant on a vu ezala ya mwana ezala ya papa ezala ya wapi na mini na tongo wana fufu ekota na monoko te na ça seigneur défend moi yango ba de bible milimo mosusu ekimaka na jeûne et prière yo moto zo sala lo yengo zo landa ka bato internet ah basimba kisi maman mokalonge kangama inzamba zate nzamba bizate soko talibia kota nzela mulini nde ba pesa yebongo fa yalo babongo po ba grade kune mata e fa yalo babongo. Attends, je te bloque. OK, pasteur azo kufa mais yo kufa na 22 ans. Yo yaki na mukino za mwindo wana kufa na 22 ans. Ce que tanga maki bonzi makaba mama wa moko bozonzi mawana parce que yebi le banzambe te oyebi Ezekia sazaki roi afandi na royauté afandi a sepela azo sala aza mokonzi ba yele lisola kufa aboya abaluki na simaleli sinza me souviens-toi de moi nzamba pesa 15 ans tala bokeba ndo za molili wana kwa ténèbres tala bloqué yo. OK bokeba na mama nzambe yemo kwa yebi bolongolelo kwa na minoko na bino. Il a pris, il a nini. Na 23 ans. Na 20 ans, 24 ans. Yango wana tolbaka. Toujours télé la mort prématurée. Le diable il est sur la terre. Quel est l'apocalypse au monde? Yango ba envoyé na bazan internet. Nzamba za la kate. Nzamba zali. Nzamba zali. Nzamba zali na ba bureau o makambo zo sala mato kekuna te fisika nzambe yondo kota na ba bureau nzamba kota na ba bureau oyoki nzamba za bato ba simba munzela molili be yango bazo kota na internet ba sali groupe ba zo seka bilongo na bango gugu soko koti na mozindo ba saka ba sacrifice à minuit akima mbango motakala kuna keko non so wana malobela binote on le binote soko siko la on la privé zanga na ma bete to kekuna ba meliso mai siko droit na yefo na baka ke non nzamba zala te oyoki biso to yebi bino to yebi bino to za to yebi nzamba zali siko ba tala ka ba am faible amoni oza faible OK obini na mutu ayebi si pasteur ke non depuis na bina na mwana mobali na yoka ba ndota mabe yo siko bina bobo yango ponani bino bozo boyango ponani basi bosimba kise banganga bino moko temona bozo boyango ponani bozo boyango ponani yemo kwa no bibolinga kaka bala examiner preuve n'est pas sur na pasteur non je parle d'une manière et d'une autre et le petit qui moi no azala life wana yemo ko pa yebite nzamba zaza mamawa so ikoto ndomba pa ngosi yes makolo so ndomba yena parfait chest makolo ba to so ngolo kula bino bazala ke balobi ozo mona taza ndomba nzamba lobi yeso bide pena ye ona na chenga parfait makolo afanda na base badumba papa mano aza ndomba bino nyonso zala kaki ndomba muta simba mbongo ndomba muta atelema ndomba muta bouger ndomba boyeba ka celebration ndomba ngo bandumba baza bato batema na boulevard OK na 23 ans la timini malili bazo azo telema ne bandumba bango wana so comme ni mwana batazo ngala ndomba azo semongo yoki ndomba osala kwa mama on taloba mama obe okati mezeli pona Google
Ngati musique pour nini. Yamba yes le kola mo konti pa mobikisi. Mo yamba mama na yo aza jeune fille. Mama non na moni aza jeune. Mama, ote ya bana na bino nzela nzambe. Tout n'est permis mais tout est pas utile maman. Te moi non nzela nzambe maman. Biso nyonso moni moi jeune fille kitoko be. Mais mai na nzela nzambe sika protection bo tika lo yenge ba mama bozalaka. Bozala ba ko mela masanga zongi sebo. Mwana no kitoko pe na mwana kitoko na tali mwana kali mahe. Sabelanga. Okoma mwana na makila Yesu te. Eh mama, bomba mwana no na sama kila Yesu masia parce que nzambe ndi azobatela biso muta mokila ko batela mwana no te. Akia sali clip kuna zongi mwana lala kapongi te. Ayepsa kabilo tato sala sambla. Aka yepsa muto mususu. Tia ke no sala clip na mwana mobali wana mama yo yeba gite. Ya ozo tapote mama ya chaka do to soma ventilateur mama moye kuza mama. Tapote mama sala mama kanyote. Hey mama. Nyo se sala ka théâtre te. Nyo se sala ka film te. Maka mususu mama boya. Mwana nga fanda uzali sala mwana na yo fanda. Ozo kene wana ozala kisi te. Ozana nzambe te. Ozana protection te na sala moy oyo. Soko yebite. To bomba maka pa nzambe. Ya mwana bata solo ka bomba maka na kisi. Azana singa loketo na ye. Nenga zoke no bina wana. Bako meka yo. Bako tala molimo na osoke eza makasi uza makasi te. Ya ozo tapote biso toko bala sang. Makamno si sala kana sala moyo ozana 20 ozomona kama mokili bato ba mona yo osala video est-ce que ozana protection nini na sala mokili ya ozo yo kanga ozana protection nini na sala mokili ya ngoto zepsa bana na biso ngala na ko batela binote nzambe na batela bino ana boye ko lo sambela. Hata soko zoke no sala clip soko nini ya fuka mabonde la combien de milliers de personnes va moni yo si cause la protection nini ba pesi autant de lelo toze la bo pesi 6 mois ba pesi 6 mois bazotala na 6 mois wana ba yaka batala ka bazotala ntaba na bango azawana bazomona ye aza eloko moko zo couvrir yo zate nzamba mawa ba ya bulali bozo sana pso commentaire batali singa na loketo zana ngote batali makina na Yesu masi ozana ngote ba pesi aussi moi bazo talo le bosala basali comprendre ba onka kana ba camarade na yo. Le coup, nous avons la protection, nous avons la révélation, mon côté, au bimi. Ce que vous avez la protection divine, parce que tous les hommes, ils ont une sensation. Ok, moi, naoya. Au quand on a téléphone, ma benga, oyete. Ma benga, on limo. Et moi, chaque fois, le bimo limo centre, il y a des révélateurs. Mon limo centre, il y a des protecteurs. Et moi, ce qui va nous abîmer, c'est Saint-Esprit batela. Ndem molimo nzambe maman c'est kalobaka activer molimo na yo. Tozana molimo biso no sotu. Ya moi Saint-Esprit lobi yenda azwa ka molimo na biso a connecter na molimo papa. Ba ya nazo kosa. Bana na nzambe bozawa te. Ma benno se zokomela yo ezo ya. Okomona. Batu mingi ozana témoignage wana. Mama ni wa mwana wazo kilo kufa. Baka maana eba bengi yake. Mama atala na uzipo mbatala munoko wana ndozolo wa wana mama. Osambela botika opesa biso traumatisme. Mama nyo sote mwana ya pema nano. Oto sala examen pema nano. Kaka liloba lobi wana nzambe nda lobi. Ama memoni mabete. Baka maana na ebise ko umela te. Ya liete fufute mama oto sala examen. Ya fanda na nulia ba camarade ninga ko tobelo wana le karate. Ya mwana ngato yo asenga ka papa nae. Mais c'est papa na yo ayebi spiritualité te ngana yebi spiritualité ya omona garçon na lobi non écoute pas nzambe pas na ngati mama tika bozo tambola ngulu za wana mama obotika mwana no kitoko lokola dia matala mwana za lokola manga tsukalia sababu ni manga teliso okokolia yete
otali mwana otali bote mwana nazana na yo ki kanda molimo ngabite na mela kama jeune prière sila na ko ya na ye il faut la bime ça oui na no ki mo teme suanga bini kambo nini mwana kitoko benenga kufi to yebi na tisiko na famille ba famille mususu bino tisiko famille yebi loke momi mwana te ah mama titi nanga mama tika trop belle tabele mwana ngali ningi na yebi na internet te mama bobo dia yebo tindela nga ba photo etali mwana ngalo bi me mwana oyo na côté la page na zoomé ngalo bi bon mais non on a des congolaises de beauté on a des beautés naturelles les beautés de la France oyima mais oyeza manga ukulia indenge mwana za kitoko makasi boy mama Google Zelanda Mama, mama, c'est le blito. Moni manga côté la maman. On peut y indengene. Mais la tani me mona ku finengene. Kamboni internet bo pesa kabisa motema pasi ba mama erna so. O formule internet bo motema la minza mili kamboni. Maman on s'attend à sensation moli monté maman ndenge to boya kwa ya woto sa l'examen. Na la bible ko liata ko liat. Makamano ba bengo na makozela te. Nzambe ndazolo ba mama. O sambela. Okota sambela mama mwana kitoko boyi kambonini mama. Bata moto ba ye mutabomi mwana tisiko boye bité mama. Ah nzambe tout sauf la honte mama. O sambela. Olongo na lo yenge. Mokileza mabeya ya. Mama. Mwana no kitoko boye mama ata soko to lebi molimo te ata sensation mama mama la lali na lotio mabe ya ko kendete mama la life ça c'est esprit loti sangai na si ba fota mala kapsa ka felenga na yebi bango te na yebi bana na biso to yebi bango te mama ikambo nini fongo la life boye mwana kitoko boye ke to yebi te tisiko famille zo tuna likambo nini ko pesa biso passer no so fongo la yebi senza mena I want my life back. Fongo la life boy fongole bakanga TikTok comme konini to koma na trauma na mo teme sui na sambe na senza yo kama WhatsApp bana mi bani basao so kazo blesse ya bondela na yebisi ko zo kenete moko cho kufa na mai mama Bati ba photo mwana na biso moko mundele ba kendo skala moyi oyo adinda na mai mama ba salite mwana kufi mama na ya leli esika ba okeno stambola mama to yebite Bozo ki ata révélation te ata ndoto soki kasi pasteur en France azalo kuta ata na famille Mutu moko na famille aso ki révélation ya wilfie na solo to mikolo bien te za na ndako ba mama to lobaka kaka mama Zana bloqué na tout peut arriver wana bando ki botia photo te tout peut arriver et comme il en débinote tout peut arriver sans la parole yango wana famille mo bimba et yebite mwana kufi nani oya ye ale bi accident oya ye tout peut arriver voilà ozo vivre na mokili ko na bataba tout peut arriver na nani Albi, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ngana se na moyo albi, vous mourrez parce que vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Bon, ça va nous amener à se na moyo, après ça, le pouvoir à nyonso. A kela biloko nyonso na mokili, après si albi, yon ne peut sa bango comme. C'est comme un béno, c'est comme la cabine, il a les pourtant, c'est tout sauf la entière. Na bana, na boti, tout sauf la, on a refait la caméra, on a vu sa mokili. To sala prière wana mwana nanga mobala ko gisi 17 ans na yebisa ngabe moni anjo fuka mabondela yo ufaki na hôpital na yebisa nzambe 9 mois nzamba zo musona bon moi midwife azolo ba femme ça jalobi elle savait mwana wako kufa il y a des gens dans ce monde afandi bazozela yo za mabezo ayo
Ma femme de moi na yo ndenge azo moi une chance nini étoile mati ba le bi te fa ba kata kaka ye tellement yebisa tout sauf la honte boka na bilo ba yaya na yebisi midwife femme sage azo ba na yeba ki mwana akufa yo mwana nani yeba ki akufa mwana bote na lela te loko tazo ba na yeba kufa y a des gens mindele ba tunu so na ba tuma be ngana yena zemi na ngana yoboto sanga mwana oyeba ki mwana akufa na ndenge papa bana taninga zo lela ya lela kuti ngade mi lela lela zalaka na telo ngi kono na senza to soft la mwana nefo mwana yebisa bata mukini zo bisa mwana zamba mawa zo bisa mwana souviens-toi de moi et ya kokisa 17 ans MC ya bondela ta continue jamais na kanga yo pena no zaola ngile muzo kufa bondela zamba bomba yo no petalo kufa na yebisi midwife aloba na yobo Molo bakana bana bobo ta bana ngode ngene asambele la bonde na sinzambe yonde mo bate ata ninga bimaka wana zo kena sinzambe yonde mo bate zambe yonde bo mai na hospital tabi di bato musuba fandi wana ko ndenge mwana na bina bimina TV ndenge mwana na tsala bozo bateka na risque zo ya po congolais na zawala ninga muta pe ogesete anga mona mutu changement te famo ka ozolela lozo senga mbongo soko bimi mona TV ni ba moni wana ndumba po bile kindumba ya bo luke na definition kindumba nani yela kombo wana na Congo les malades bino na Congo za ka ndumba utako evoluer tango ndenge moka motsa na bibo so kanga bana na bino mwana zimwa boy zalala ndako sala bezo msabo batu balingi poto misala musuba na mavuna ya bini la ka Beyoncé azimbo Beyoncé za na concert akenda bini la ka Beyoncé bana ngo bakuvaka tendenge kaka ya Congo ya tapote mama chama makado mama to somba ventilateur lobi mama tapote mama bonga ventilateur za tewa ya bosunga on se doit simbo mo mama mboka genga kanda kana zana bote ya bochambo bocha ya sote ya tapote zo simba motembo to sheleke Bosa mwana zaka camarade no ya zuyo motema yo lukaka te ma camarade buboma mi wana mi fi mama bimela bango moko mama ako banda motakala ye moko papa bimela ka bango papa li monezo te patepa ba bombi na fleur d'âge ba tu nyotso bazala ki wana ya bado bimela bango ba ko confesser moninga lo nenga kena ki pa innocence bi wana yo kene pa wera son qui n'est pas fali tika mama la bonne Mino maninga bosa la kara moni ko laza wana ninga kato za kasi nzenge moko mona wana na yebi ete akomi mama mo seka ya koma fier mama bo fala seksa yo fa kana sala kana na zawana te akomande mama mo fala na koma nani kasi mama janene komba ngope mo seka zianga wapi kongola linga abo oza na pasi amoni opose photo moko lokola ozo dindane oseya oza na nini na kotoboka voilà. Mais ma camarade du bozara na bango ma camarade ceux qui ozui azokate voilà que ça bango pour nani ma camarade ya lelo bozara ma camarade moko yo ino yela ekaka kabela biso ici bazo bongisa kufa na oyo ozoyeba te ya to solo la ndenge ozotala ngona mama ozaki na ma camarade niveau nini po ngaso leo na bimi na TV boy na changer niveau te mama je t'aime so je t'aime na mitema sisi boyanga ya mimi Osaki na ba camarade nini ya Wilfina ngai mama ba camarade yango ya nzala osali ma clip ama wa mama ba to ndi motema mama balale li onzala sikwa beti makofi na libomondo osanza ki makila basala ki yo nini lo batako lo ba mama mona ki nini to lo ba osala ba camarade to sali yo bini na inonsi bi mama fo mata moto mama ni foi mata ka te mama so que déjà bimi na clip bon fo so ka ba express te ba yaya est-ce que vous m'avez dit moto ya mwilfi na bote oye moto na bote oye mama Maman nganza mais kongo toza retiré na mboka mon père ozo mona bana bazabana bana na biso boy aki musala asongi elle a son argent maman Clarisse oza wa mama ya na yoki kukute to swana tana pupu mama kala mama Christy oza wa mama pesi mbote tel kamulini mama ya mina Boye bisangana nenge niveau mataka boye mambo wen inospe okotima auto école bébé yekole mo auto école te mama mutoko ko master ndoko za bote boli ko ma matisa ka mo niveau star mataka moto te mama